dollars. 10 millions pour en foutre à Bagnon. Mais quand on imagine, tous les agents de la CNI, tous, va foutre 10 millions de dollars fait pour. Installation, il y a bureau, il y a CNI, il y a 15 personnes à plénière. 2 700 000. C'est-à-dire que Bangoné va à 15 ans, à 40%, il y a bon tous les personnels, il y a C. Ah, qu'on a mon bout. Merci. Tu as moi dit, tu il y a match à Moumenio, il y a Souka. Ah, Son, Denika di Mawan. Alali Mouto a Ponami na ndenge ya Yaouli. Na ndenge ya Nyamu. Parmi les caractéristiques, il y a des détails qui sont au départ. Alali Mouto a Kanyaka. A pesa ki Kanyaka pour qu'il y ait comme président. Tu peux beaucoup demander Mouto à la locomotion. Parce que Rwanda va kota na mboka na biso, ba kota. Ba koti ba petite population ba bimi. To bien ba sola ba koti. Oh non, c'est un fait bénin. Ba bénin na biso da mabe. Inondation na balabala mai tondi, mais na robinet mai ezati. Courant, ils ont comment battu, biso dona ba courant ba ndao. Les mêmes personnes au to linga to voter, ba na moyiba, moyibi. Ba oyiba na mbongo ba sema ta muke to sana. Ba olinga ba organiser l'élection. Parce que d'aller Ada Soki va organiser l'élection. Mouto so to voter à relégater. Papa le bolojwa likambo ya maponami eko ndongwa. Likambo ya maponami eko bomabiso. Mwana mboka Denika Dima, oyo toboyaki dépolitisation tout ça et l'équipe biso, mais lelo auti ko tombola mongongo ete misolo bapesa ete. Ministre de finance alobi misolo yali. Siko to koti na épisode ya IGF et ya ko enquêter. Mwana mboka, alikamata maponami. Oko mona yango boni ekozala te top épisode mususu oyo kobota mala Congo. Mama ngai bato ba Maël. Maël a oba ko kakola. Basa biso stratégie ni. Ba yena débat na bango. Ba sujet na bango ba imposer biso. To boy yango. Ba poussani ba bakisi likawo mususu na débat na bango. Ba lingi biso to kota na ba débat na bango to anda ko discuter sur ce que eux font alors que to boyaka yango déjà na bibande. Yoka Maël na bango. Pour nous, tout matin, il fallait la saga proposition en sortie de crise que je n'ai pas soutenue par ailleurs. Bah, on va boy. Bah, il faut tout ça, il faut tout changer l'animateur à Seni. Bah, on va boy. Tant que on va lingi va changer, bah, imposer nous. Boy à tout ça là. Bah, ça on a marqué na bango. Bah, habiter, bon ça aboiter. Oh, bino va tout ça va bureau et comme ils sont vraiment au boy andé. Bino va sali bango proposition. Bah, on va boy. Bah, sali proposition na bino na ndenge ya mabe. Babi na bino ke bino ba dosaki bango ipopisa bango idée wana bobite bonga bote ça mi bolingi ni donc c'est chaque fois qui passe ba même bino ba débat oya bango pour vous distraire. Est-ce que biso ne toza le boto beta débat ya maramba finance à élection mais to beta onga poso obedi te ba ko inviter pe na TV alors que biso déjà to boyaki dirika di mawana biso ko na le ba to boyaki ko na Félix c'est que na député parlement oyo. Mais l'autre est obligé à remettre un débat sur Maram Nabang. La CNI, l'organe constitutionnel, où il est chargé, il y a que ça la élection pour que la population aille que Mouto ya Ponagi ne aleki. Tu vois, nani, Denika di Mawan. Alali Mouto a Ponami na ndenge ya Yaouli. Na ndenge ya Nyamu. Parmi les caractéristiques, il y a des détails qui sont au départ. Alali Mouto ya Kanyaka. A pesa ki Kanyaka pour qu'il y ait comme président à Seni. Est-ce que vous avez demandé Mouto à la Lokosambo? Moutouka. Oh, bah, oui, Somba. Bah, 65 000.
57 000, 82 000. Yé, pour 15 personnes, alors c'est 1 600 000 $. Ce qui veut dire que Moutouka Moko, il y a en moyenne 100 000 $ par jour. Est-ce que tout va Moutouka Moko? Non. Par rapport à grade. Yé, Moutouka, il y a 100 000, Moutou à Landi, il y a 82 000, Moutou à Landi, par exemple, il y a 67 000, il y a 75 000. Vous calculez sur 1 600 000. Vous avez combien de véhicules? Moko bo la passe. Bo sombe ya ba soi-disant ba kozinabino ba jeep ya ba 100 000. Ministre ya finance kutu mutanyamu nyamu ya mbilinga. Alobi na bino ke prix o ba sombe ezali ba prix ya ba mituka ya cher koleka. Mais ata soki ba zui prix ya cher wana ya ba kisi 40% de 30 à 40% de plus ya mutuka le plus cher. Pour vous dire que na Congo oyo somba mutuka ya 60 000 ya bien pour na bakto ba osa musala. Et ba on ba bika 100 000. Ya 100 000 nde na sali moyenne te. Bongo 100 000 monsieur très likoso kabolo. Ils ont pratiquement dans 105 à 110 000 $. Maman, mutu mboka oyo tu ko bossa na kami ta nanga tu ko soma mituka ya pas longtemps pour tout ça ba élection en 2018. Ba kenena na bandako. Oh! Ba peso mutuka msoki na ndako. Kasi bo ya sengi musu. Non, mais à sengi, ako ko senga msu mutuka na yemoko. Abi asomi mutuka ye asika, asombe moto alande ya ba vice président mituka asika. Ba o batika ba sali mituka aka. Pour soda zo ya bo futa ebo biki bo na mbongo te. Siko mbongo ya kosomba ka ba mi et puis ero za grave. Ba bimisi 37 millions de $. 10 millions pour en foutre à bagnon. Mais quand on imagine, tous les agents de la CNI, tous, bah fouti bango 10 millions de $ payé compte. Installation, il y a bureau, il y a CNI, il y a 15 personnes à plénière. 2 700 000. C'est-à-dire que bango ne bazaka à 15 wana, bah on a 40%, il y a mbongo et fouti tout le personnel il y a CNI. Il y a le bureau de Talagika bango et Talagika. Bango ya mbongo à tatana Tobeta masolo mbonga pays. Batu ba plus de 500. Ba futi bango 10 millions. Bino boaga 15. Ba pesi bino 2 700 000. Ce qui est grave. Ba baxé bango sur mbongo ya fonctionnement na mois de décembre, na mois de janvier, na mois de février. So aujourd'hui 10 millions ba pesi bango. Au Longoli tolo ba 15 millions ba pesi bango pour les opérations. Mbongo nyoso etikali wana ya mbongo bango basali pour leur propre fonctionnement. C'est-à-dire que neto zawa lelo la CNI o ezaka bureau ya organiser ba bureau ya organiser ba élection basali plus de 27 millions de $ pour leur fonctionnement. C'est quoi papa le wana tolo ba mapona meko sala tango je fa okota. Maman ko beto ma solaire ya ndenge ba okabola mbongo ya pays. Une petite structure, un petit bureau. On va consommer 27 millions de $ pour que ça va fonctionner. Et ça pendant 3 mois. 3 mois, 27 millions de $. Si vous avez ça, ma ponom, et vous avez 1 milliard 200 millions pour organiser ma ponom. Bah, konzo bagoya, bah, 60% de budget. Bah, on va fonctionnement la bango, et vous avez 60% de budget. Et puis 40% égotique à biso ya muke ba kozwa rétro commission. Toi n'est-ce pas? Tu organises l'élection pour année. N'est-ce pas pour changer gouvernance? C'est quoi pour na yo? Si on lelo si on est to lo ba gouvernance c'est ça mabe boro lo baté. C'est que ma pona mi pas na o comme la pénalité sur le côté. Maman, 3 mois va consommer 37 millions. Na be donner ma sola mbongo 3 mois va consommer 37 millions. Mais il y a 300 millions, 300 000 enseignants, bah on va foutre à ne fils que 100 $. Mais quand on a c'est ce qui veut dire, maman, attention à cette élection, Kanda Nanga, et un groupe de bandits, bah on lit un bon la population mobile. Ce que ça ici, bah bandits, na bateau benga bata pouvoir. Ce qui basé belé. Tant que même pas 5 000. Mais bango mo rande bazana.
il y a 80% de ressources nationales. 80%. Ce qu'on a notre attend espoir un jour il y a au moins ba béni na biso za mabe inondation na balabala mai tondi mais na robinet mai ezate. Courant ezoboma batu mais biso dona ba courant banda out. Les mêmes personnes auto linga to voter ba na moyiba molimo a moyibi. Ba ko yiba na mbongo ba semence a mukio to za na. Ba ko linga ba organiser élection. Pas ce que zali. Ata soki ba organiser ba élection, muto so to voter a ko legater. Yo ga aventure, boyibi so mbongo ba élection. Boyibi so na ba voix. Boy koleksa moto bilo beaucoup. Siko mutoka fait seke. Ana lo ba ba zo na pire. Mutoka fait seke. Muto na kena élection. Ako bien na urne. Akuzu pena ba coucher pena fait seke pa tena isoloir. Eh ya tena vide kolekate. Eh ye ba ko voter vide mais ba tiki. Mwana mboka tosoki le mwana lombango pamba te. En tout cas nelikamba mwana mboka Félix Tshilombo ata ba tena mutu te ba teka vide. Abi o eza vide mais ye moko aza ye moko batu bakoya ba bi voter vide mwana mboka Tshilombo ye non ma base ko ne ya loi na biso zani soka bi mata na une voix loko azu ba voix ko lega batu nyonso awaleka quand il est à maman awe ko ata na demi voix leki c'est ça la mauvaise la faiblesse ya loi boza na peso un exemple mo simple toza qui nous dans 7 millions d'habitants. Il y a eu 45 millions d'habitants qui se sont fait enrôler. Mais 18 millions qui ont voté. C'est qu'il y a les gars dans 7 millions 50 000 voix. D'après Nanga, bien que ça 45 millions enrôlés, mais Abimi a 7 millions. C'est-à-dire que ce qui importe, c'est le nombre de voix obtenues. Vous avez vu que Maman Denise a voté. Ce que Anthony, ce qui Maman Denise a voté. Là, c'est sûr. Ce que Nani. Anthony to Christian. Oh na oka ba komo na bango be ba Agnès. So ba voter 3. Et que bino kuna ba tuna bino ba voter bino te aleki. Matondo mingi bande ko ngai to ko ke moke mais papa ote ko balika mo tela enseignement ngo na ngana tuna ko pamba te yo ngaka makama classe mingi. Ozaka toujours pembela bilenge. Moto atelemi lokola mokambi kuna na makambo etali biteolo. Bato ya longolaki. Alobi 8 mois mbongo na bango ebimaka. Kasi na tango bato na baki ko bela babongi baona aner. Mwana mboka nini ekoleka pona yo koloba nini na bato batelemi ya mibi boy mama na ngai toana o ba benga la gouvernance ba mbalima ya ba jango ya ba kumukanga bato ka oboka ka ya kala wana ya mabe wana ba tout ça omoni monsieur na téléphone nanga na ndok na ndako na ngai isika nazali na 3 arrêtés ba arrêté wana ezali ba arrêté à comité de suivi pour na makambo ya gratuité. Qu'est-ce qui s'est fait? Akuti Willy Bakonga saka arrêté a tia liste ya ba membres ou ba participants na commission des ministres, vice-ministres, directeur à cabinet, quelques membres ya cabinet nae, ba membres ya secrétariat général ya ministère et certains experts. Naturellement, le corps cabinet chanzaki ba ju arrêté ya ko réactualiser liste wana. Ba longo ba membre ya cabinet ba longo pe quelques membres ya bureau ba bakisi ba membre monsieur ya cabinet mususu na bandeko na ye. Na moni ba kombo ya bandeko na ye na liste bato bazwaka mbongo. A changer lisusu, a auto la susu arrêté a longoli ba membre d'administration mususu a bakisi ba membre yoga score aventure. Baza au total batuana 47 plus bango 6 et ça dit pratiquement 53 mbongo o ezako bima il a dit na 46 milliards de francs congolais quelque chose comme ça il a pratiquement 2 300 000 dollars oyo mbongo ebima pour na commission abimisa ngo chaque mois voyez-vous chaque mois et là est-ce qu'il y a betini a sali liste mususu en interne 47 personnes plus 653 a réduit à 15 plus 3. Mais mon temps est bimakala. Il y a un monde des autres. Batouana, Baolia, Baopaga, Mafuta, Baolia, Monde. Maman, Mouton, autant il y a 16 millions de dollars il n'y a pas longtemps. IGF.
Mouton a des en éducation. Mais quand on imagine un mouton a respirer corruption, détournement des fonds, à la charger, il y a occupé ma éducation. Ah, on a que ça va monter. Batou, sale. Des agents publics de l'État. Baza ko travailler. Baza ba lettre affectation. Mouton a un numéro matricule. Moutou a un numéro matricule. Masalaka. Bana oya tangisaka. Basalaka tenafep. Basalaka examen d'état. Yé mouta formé bango. Boye na gratuité. Pourquoi beaucoup au foot à Bamote, beaucoup mieux désactiver l'école. Par exemple, désactiver l'école, nous sommes créés par arrêté ministériel, maman. Par exemple, nous sommes désactiver l'école, il y a un mouton à un numéro matricule, ou à censé à agent public de l'État. Pour désactiver, pour me poser cette question, il y a 600 000. Au départ, attends, balancer gratuité enseignement. Willy Bakonga, n'a fait ce qu'il y a dans Bangwana. Ça va comme à 718 000. Au lieu que engagé, enseigner debout, c'est-à-dire que va engager, enseigner assis, les administratifs. Au lieu que régulariser la situation, va régulariser la situation des militaires, va aider personne à PPRD. Au lieu que va bateau, va les bateaux, ça va 15 ans, 10 ans au service de la nation. Bon, ça va un changement. Donc, tout le monde va congolais, c'est pas le truc. Maman, je connais ça. Ebola ça. Oh, peut la peste. Ce qui va comprendre, c'est que tout ça. Ah, Fachikungunya te. Na où des raisons à vaccin. On va poser un vaccin. Makasi. Bien. Donc, on a des collègues qui ont été là, sur Pamba de Toali, Penza Baïke, Bolimbismo, Mokela Kolexango. Papa, les anticipé la question nangai. Au Kolobalabiso, na likambo lelo, Baï, Batala Kamaya Komela. Bato batali régie des eaux ba kolela site la bango ba chinoise ba ko boto ba na maluku pe bato ya natra ba kolela ba machine na bango déjà c'est qu'il na force navale po ba kata yango mitraille na est ya mboka na biso Paul Kagame asa kangi ba frontière pe déclaration à salaki alobi asa déterminé na makasi to pe na pete ya kozwa si Kivu na nord Kivu ndenge basi bazwa aéroport à Goma pe ko bomo ba ko boma bato na état de siège autobi mbule rosilate malobombo kanyo pote tout ça. Maman ngai. Ma gestion à l'entreprise publique. On a opé ça conseil. Il faut être très prudent. Il y a que à marama ba entreprise parce que très souvent ba agent ba comprendre la philosophie à gouvernance à l'entreprise na ba haute. C'est là pour dire quoi? Un gestionnaire d'entreprise, a qui va arranger une chose obsolète. Et ça, la réussite, les alliés sont adaptés. À qui qu'on décide côté carrément. Ce n'est pas contre la norme. Ça s'est fait dans la pratique courante. Il y a la gestion à l'entreprise. Mais est-ce qu'il y a un monde à ma décision sans associer les agents? En réalité, pour que vous passiez dans la vente, il faut associer syndicat. Syndicat afandi bobita patrimoine national ali boboboé problème est locaux ils a dit que ça la ressourceté ils a quoi encombré tout côté kango même sur na $100 to baksa 900 $ et comme à 1000 pour son équipement ici mais quand les agents sont associés décision na ko faire na isika bien mais ce aujourd'hui va décision na manfu na yo usai makambo po mi se pesa yo moko dans tes fantasmes la conséquence dans les années et que asko gros noana. Ce qui veut dire que le roi a des éléments ébélés. Nous condamnons le fait que les agents n'ont pas été informés. Oh, il est allé à la régie des eaux. J'ai suivi la vidéo de Bande Konabi sur la Bassaï. Maman Langaye Bissanga. La question à maille. Il y a la question à souveraineté. Vous savez pourquoi on n'a pas su libéraliser le secteur à maille en matière de maille dans le robinet? Non seulement qu'il y avait une forte demande, mais il y avait un problème. La question de la sûreté de l'État. Maï, il faut tout produire maï bisomoko avec nos sociétés où ils ont respecté les normes, où ils ont édicté à niveau international et national. Il faut que nous ayons un mécanisme de surveillance, un contrôle de la qualité à maï, à conformité à maï. Moi, je suis d'avis.
on peut libéraliser le secteur électricité, mais je ne serai jamais d'accord pour libéraliser le secteur ya maï. Parce que maï, ils ont touché directement la vie à Bad. Nous avons aussi à l'eau à guerre biologique et guerre chimique pesali. Régis des hommes, on a somme de matériel, intrant libanda. Ba découvrir que ça n'a pas na biso. Ba découvrir ba matière wana et c'est ngana biso ne to batela. Et dans la place moko ezali bien sécurisé parce que muto inga bo ma congolais a peut ko passer wana à empoisonner yango le quoi yango et participer à un traitement ya mai et ko polluer nani ko cha et le ko mabe na mai. Mais ce qui est surprenant, les gens ont l'intention de vendre. Mais tant qu'on va olinga ba teka pour exploiter quoi. Au moins, ce sont les étrangers. Les étrangers, les Chinois. Comment peuple devant Mouta couleur pembe beaucoup mara complexe. Vraiment. Bino bozation ne l'autre. Ti mon so ga o bateki pays de la nation. Et bandara boy. Et loko ezali ki faut te battre. Et là on se pena le bakia. Maman nangai. Na ba quartier na biso sika to fana. Poto ka mai faut tia mabonde. Soki mbule beti inondation mwa kolekeza te pe boza gouverneur ya molima mai yo kaka ngobila inondation na Kinshasa mais na ba robinet mai ezate tous ces contrastes là ils ont poussé de réfléchir à deux fois. La régie des eaux doit être protégée parce que la vie de plus d'1 million de personnes en dépend. Et là c'est partout. Mais pas ces arts, ça malamouté. Personnel impayé, facture à maïs cher, ok, traitement à maïs ya malongate, bah tu es c'est rouya, bah est-ce que on va produire na bango bongi boteka, bongi bobo mabiso toni, bah bi que l'eau c'est la vie. La société msope ya minene ba boya ko futa bango ba sala ba forage. Maman, mais toi obligé ça ba forage. Yo so imagine maïs bima une fois ou deux fois par semaine. Et puis maïs bima de 1h à 3h30. Papa le maïma koleka la est pour tout ça. Marambo ya est état de siège Paul Kagame ba déclaration. Ça na état de siège comment mutualisation. État de siège indicateur na ya makasi ce qui s'est passé na Djougou. Quand il y a ba déplacé ba bomi bato. Biso yo toyebi na domaine ya sécurité. Ceux qui va se déplacer, va classé par un suspect. Pour éviter ceux qui va banane en réalité. Parce que nous qu'est-ce que l'on fait? On prend les gens au outils dans le déplacement, un centre de concentration. Ces centres de concentration, ils ont une double sécurité. Sécurité pour dénicher, infiltrer. La sécurité à empêcher les talibans d'avoir et puis sécurité à ordre dans la carte. Ce qui est surprenant, on a déplacé les gens. Mais quand on a la concentration, c'est là où on est blessé, et là, état de siège, le gouverneur, afin de la capitale, la chef-lieu. Pour comme il faut passer impérativement par Djougou. Le personnel, l'effectif du personnel est amouqué. Na lobaka. Bobo sanate na lobaka. Mais c'est fait ce qu'il y a qui est ça l'enquête. À Komikuna, au lieu de 21 000, à coûté moins de 10 000. Tolobaka paie après. Tolobi, est-ce que c'est normal? Yo coûté kuna effectif est amouqué. Vous décrétez état de siège, au lot renforcé, non, bateau renforcé. N'est-ce pas le lot maman langaï. Baza ko mobiliser ba militaire pour que ba kende ko renforcer. Ka po biso to lobaki bobo ko yoka. Le lobo ça ngosko point. Ndenge ni na place état de siège, soda ba ko ko luka ende ya ko luka. Ba soda baza te. Ata soki baza, ba un équipement te. Les deux gouverneurs, ba na mbongo ya ba politique publique, ba politique na bango te. Kagame pas kiti ba soda kan frontière l'état de siège. Maman, Kagame ala ko alerter bino que ce qui va FDLR na ba nani ADF ba sangani ya ko banga pour la sécurité en mboka na ye akoza obligé ya ko ya ye moko sans autorisation. Ils ont gagné tingane na za
un voisin ayebi nga ndenge nazalaka oloti ndoto ye kokota na lopango na yo kobeta bana soki omoi nga alobi te lasina nazobanga yo mpe sekedi na bakolenga alobana bino nini Rwanda c'est un pays organisé bango balali structuré quoi de plus normal topesa bango barichesse na biso mpo tozala na pe c'est comme moto aobisa mwasi na ye na bana bauti kobeta bango epa voisin non bozalaka akimia papa nazalaka kanda makasi botikaka bobomaka moto mpo so tokonia ya kobeta nanga soni mibali mpenza ya chanana Fajibe ya wapi Fajibe sans effet mama soni Rwanda aza koloba bolenga na kompona nanga kutu te nayeba te mpo naza koespere na bino gouverneur ya ambassadeur ya Rwanda awa na Congo ata so batiaka bango tu babangi barwandais bakota na mboka na biso bakota awa bakoti babeti population babimi tobi basoda bakoti oh non c'est un fait bénin vraiment soni bokonza chanana eza soni mama na ngai kondo mobutu merci tozalaka ata mwa dignité nda ata toyei kolala nzambe mwa dignité oyo mpenza bokonzi mpenza ya masha mumeni oyo eza ya suka soni grâce Ntumba nzambe alekala kopambola yo pamba te tokolela kaka kolela eyali mpasi mpe papa na bolojo abachange PDG SNEL augmentation ya facture lotiliki eyali te mpona suka tokabona bon bachanger te nos frères qui sont au pouvoir baa na stratégie moko baoyoka soni ya koremplacer bamandataire public mais leur intention ya kolonga bao nyonso bazali batia bato asika parce que bachômeur ya union sacrée baotia ofélise pression mpo bango mpe base retrouver tokomi dana na fait ya mandat biso to se retrouver te bango wana kutu bazalaka basalaka na kabila il faut bolonga bango botia biso baolinga balongola bachacha mais bakomo mosusu na oyoka wana pardon boyoki ya sotama na Congo central bango la bango na biso bakomo mosusu baotia wana mawa plein ce qui veut dire que notre structure baentreprise ezalaki appelé à kokotisa mbongo na Congo ekotisa nango mbongo te baye mpona koluka mbongo ya campagne bayebi mpe nango mosala te la SNEL va connaître beaucoup de problèmes ezaka SNEL te SCPT baolongola okei na régie des eaux baolongola dans toutes les entreprises bakolongola bakotiela bino kaka bato bomona baona batv wana omonaka wana batiaka bamakelele wana babenga wana bacommunicant robo wana bayi batia bamisusu bakota banobaka béton et na suka les entreprises ne seront pas bien sûr. Pourquoi ne pas lever l'option de dépolitiser les entreprises? Botika ba entreprise na maboko ya bato bayebi naloba yango mbala mbala boza ko se distraire na IDPS ne na mona ko la bandeti na suka ko bana tata mama ti mwana ti moli mosaka na mona muta yebi ko gérer entreprise kuna zata botika bato bayebi to bunda bitumba ba poso eza ya biso comme député comme ministre comme gouverneur mais on était mama ba entreprise botika bato bayebi nga yebi mama entreprise te na oninga comme mo ko na entreprise point. Si vous avez dans l'Office national à café, vous pouvez comprendre parce que vous avez l'agriculture. Vous avez une entreprise net national. Vous avez je ne suis pas obligé à vous dire. Pas si vous avez une entreprise comme le butin de guerre. Et donc on a biso, vraiment. Beaucoup de besoin de ma cabine. Pourquoi on pas sonné? Est-ce que nous votons Félix Seguin? Vraiment. Yo dagi na yeux c'est voter Félix Seguin. Oh c'est un peu so poste. Pourquoi pas ta sonné? Netinga bona fani boy, na que nous rejoindre eloko ya batala muka ba gagner. Na ça ini. Bon, nga kuna ça moi quelque chose pour la soutenir à coup tout matin. Mais yo au soutenir na o bango te. Oh moi ba benga ka aussi ba sel meeting. Bien sûr. Nga so coup matin fa la journée au CPA parce que ayebi ke nazaraka. Mais bango. Mais yo soutenir fa ni Shadari. Okomi ko senga bloka ba tayi de pesne. Po boyebi ke Félix Seguin le quand tu nga bo ça ba bloka wana. Merci Kabila. Oh tu faut ta Kabila. Vraiment. Ya ko ça biso mabe. Olo ko te biso ba tout monde so ki wapi. Ah non franchement.
Bandi ko balandi matondo ko melabino na banzi wala tozakira papa le bolojwa bolandi penza la bokebi boyoki nini ko ka ko yebisa na le bata peto solima imakali mboka boyoki penza nini alobi papa le loba ya suka ya bokabwani. En tout cas, merci. Numéro de téléphone. Merci beaucoup. Plus 243 81 250 28 51. 81 250 28 51. Na bato bako soutenir na le bata. Oui. Oh bah structure il y a jeunesse bien que na carte na bango secrétaire na ça kuna ya fa na sima kuna mutaba téléphone. Il y a un secrétaire na jeunesse mais bango pour la plupart baza bato la jeunesse donc baza qui na activité lelo. D'être profiter tout ça la paix émission. Plus 243 81 250 28 51. Boya boya adhérer. Moni les battes les ali parti et botama na sambe eloti. Exact que oh les aki parti moi ekufa ba te. Oh ba soutenir bango la moi ndamba parti moko. Oh ba botami bambo makabila. Ah maman. Yo ba ku ta diaspora te kabila. Biso to vivre grâce à la détermination à bateau balisha. Ce qui na lobby que oh bata diaspora ba kota lobo na poster lukuta ba kota. Na kati na bino ba journaliste boyebi même mama o sama. Da bino mutu melanga makamwa nyeso. Donc to yebi ndenge sala. Et c'est mon engagement que les années. Et là na bateau monsieur ba lobby, il faut ba bundaka pour que na zanga mbonga transporter pour na raison te. Amen. Ce ko na kena ba kabila. Kabila so appelle son mot réveillé à 10 000, 100 000, 1 million. Mais ceux qui va Congolais va s'engager. Oh, abina tchara $10, $10. So, on a 1000 personnes, tu as $10 000 le mois. Ceux qui va, on a 10 millions, 1 million de personnes, tu as 10 millions de. Moutouma va foutre à politicien pour les peuple à date. Peuple à repérer ça sans condition. Mais à Kabila, oui, tout le monde à gauche, tout le monde à droite. Balouka, c'est pas ça, pays, c'est que pendant des ans. Je me gangi. Abi na connaître de toute forme de milieu. On reconnaît que tu es aussi mon connaître papa. On va na kimete na mabuna manke mo lo bate. Na okuna manke o fais que ah non au souffrir papa ngai. Vraiment. Merci la souffrance. Yayo Félix Chilombo kaso soko kozala mayele po boyango. O démissionnaire lomba o totula. Ya démissionnaire ba banda una siso tonga te. Merci pe la bino bato ya le bate. Na bandi to kozobila na mikoni zali koya. Matondo pe na papa Lembo jo appelle la bino so bolandi biso. Merci la kabuya l'homme puissant o azaki bongo na sima ya caméra. Non mais il dépêche. Change pas l'équipe qui gagne. Il y a kozala kula te. Merci la JDK adorateur mais s'appelle électrique. Merci la Pape Jet directeur recherche stratégique et pourquoi pas Sango Mokondi para beniso babiso ba pour mettre angolano bon dia botard de bono itinari monsieur ko komi bino mamour d'Angola na mokiteno Florencia Matondo Mido Matondo komi la bino baso bolandi biso ingete. Vous avez papa botou. Na kozala papa désiré botou na maman Elisabeth en Australie. Ce qui l'attendait bon voilà, j'ai quand même fait le number 1 au Sierra Leone tanga yetu maman Clarisse na papa na maman Clarisse papa na Alfred Michael Boali tellement belle la chambienne maman nanga adolo na Suisse grand frère propre na Autriche wanyo so boboni papa le mtakundeli ngai yo pe maman Célestine bon rétablissement na le bon petite sœur propre bokelo konde femme pekato jolie na Suisse kila me fils 49 bokelo konde femme pekato bino tout tozalaki na bosanité King Bukele mukolo Congo et merci encore une fois na moto la mayele papa le bolojwa pe na le bat bola la te botelemi totonga pone polo bye bye à la prochaine.